Nzimbu Market. Mama esika tente zali seke makambo ezali. Toza au na magazine Nzimbu Market. Toza na ba chaîne oyezoleka tala bebo. Magazine na biso Nzimbu Market. Eyende ko soutenir biso nyonso oyo azalaka na posa. Ko passer ba bloc na bino nyonso ya publicité. Maison d'habillement. Nous sommes Nzimbu Market. Soki bengi bango. Pona ko passer ba publicité ya bloc na bino nyonso. Boutique. Nous sommes Nzimbu Market. Kabulo na yo balekisa na TV elandama babenga yo benga bango na numéro oyo. Plus 243 82 00 65 790 97 068 27 11. Magazine na biso Nzimbu Market. Soki bengi bango bakoyamba yo na fadisi frudisi fidi bakoyamba na fadisi frudisi fidi mame bakoyamba na fadisi frudisi fidi ya na lubaka nanga yango. Nzimbu Market. Communiqué nécrologique. Famille Dipi Yanakula. Bana pe bana kasi bazali na mawa ya koyebisa liwa ya mama. Yaya, tante, Koko Marceline Dipi ya Kimona oyo ayebanaki mingi na kombo ya Dipia. Ye oyo asilaki kotika biso to kozongisa molimo epai ya nkolo Nzambe uta moko ya saba le 3 août 2019 na ngonga ya 6h. Na yango oyo nyonso ayebaki mama Dipia bazali bongo kosangana na résidence na ye ezwami na balabala ya Daito numéro 22 direction Shaba Asosa na commune ya Ngiringiri. Nzoto ya Mowei ebombami na morgue ya clinique Ngaliema. Na mokolo ya jeudi 15 août nde nzoto ya mama Marceline Dipia ekobima. Sima ya bobimisi nzoto ya Mowei bakoleka na maison communale ya Bumbu bisika wapi mama akolela abalela pe oyo azalaki kosala lokola chef ya quartier Dipia avant liwa eyeba kozwa ye. Sima ya ba honneur nzoto ya Mowei ekokende na Asanef bisika oyo bayike bakorendre ye ba dernière hommage. Pe enterrement ekosalema mokolo ya vendredi 16 août na cimetière ya Nécropole. Tika ete sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki mama Marceline Dipia. Nzimbu Market.